C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyonso eza ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. Homme, femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Goma, Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et silité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa, Lubumbashi, Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Très heureux de se présenter les sources de ma poste télévision na bino pour la présenter info lingala journal ya peuple pour na peuple to fongo la journal na biso ya lelo pour na signaler bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki mardi 5 octobre na collège de haute études et stratégie de la défense pour na remettre ba diplôme na ba lauréat oyo ba longaki formation ba détail ya élément oyo bokozwa yango na édition na biso ezali koyato poursuivre basango na biso pour na côté Sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge azalaki présent dimanche 3 octobre na Pullman Hotel ya Kinshasa na cérémonie oyo coordination ya ba association socio-culturelle ya Grand Katanga ba organisaki. Nasima ya kozwa bénédiction et pas ba chef coutumier chef ya gouvernement abandaki liboso na ko rendre hommage et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge apona ye na tête ya gouvernement pe a remercier ki bana Katanga nyonso na ndenge bayambi ye na mozindo ya maloba na ye premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde alobelaki 3 axes principaux totangi écoute disponibilité na unité Katanga pona ye yangonde esengeli et régner kati ya basi pe mibali ya espace oyo quel que soit ba divergence na occasion a félicitaki ba fils pe ba fille ya Katanga nyonso oyo ba nommé na ba différents postes kuna atalisaki bango ndenge baza na mama na responsabilité na misala bazali kosala po population aza kotala bango na ba niveau nyonso niveau national ya pena sécurité, développement, particulièrement na Est Yamboka. Chef ya gouvernement a évoqué qui question il y a 145 territoires et pas yoapi projet moko important et ça inscrit na cadre ya développement na base oyo et ça en cours. Bo simba ke cérémonie oyo et salema ki na présence ya batu ya ndenge na ndenge to mona ki présence remarqué ya président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo ba honorable député na ba sénateur et longo na ba ministre. L'actualité bosimba ke ba confession religieuse ba se mettre kaka d'accord te na masolo na bango ya samedi 2 octobre ndenge héritier Mapindemi atalisa. Bakutanaki mokolo ya samedi ezali banani ba membre ba confession religieuse 8 au total dans centre interdiocésain na commune ya Gombe ezalaki lisusu po na ko continuer masolo na bango par rapport ya makambo etali désignation ya candidat na niveau ya bureau ya commission électorale nationale indépendante bosimba ke Christophe Mbosonko Dampwanga président ya chambre basse ya parlement a pesaki bango lisusu délai ya suka 72 heures
oyo esengelaki ba différentes confessions religieuses bavanda lisusu mpona koyokana afin ke babimisa nani akodirige seni pe nani akosiéger na niveau ya plénière. Bakutanaki au total 8 kasi na suka ya masolo na bango consensus moko ezalaki trouvé te après 6 heures mobimba ya masolo eloko moko ya malonga ebimite na kati ya masolo na bango. Boye ba point de vue ezali toujours partagé na ngambu ya 6 confessions religieuses oyo ba se retrouver kuna église de réveil, ba musulman, ba kimbangiste, ba salitiste, ba église indépendante pe misusu bango batalisi ke position oyo bazwaki mikolo eleki kaka yango nde esengeli etikala des confessions religieuses, c'est-à-dire ba église catholique pe église protestante bango esengeli bayeba na kolanda bango pamba te bango nde bazali majoritaire. Zokande point de vue oyo ezali partagé te na bandinga ya SCP ya Senko bango na ngambu na bango batalisi ke esengeli masolo ekoba bakomi nanu na suka te. Boye miso ya batu nyonso ezali kaka na ngambu ya ba confession religieuse komona soki mbuma nini ekobota makuna après 6 heures ya masolo oyo eloko moko esalemi te. Boye poso ezali kobanda peut-être solution ekoki kozala trouver. Entre temps mikolo ezali koleka. Madame la ministre déléguée des Affaires sociales chargée de personnes vivant avec handicap, Irène Esambo Azalaki, lundi 4 octobre, dans la commission socio-culturelle, il y a Assemblée nationale pour éclairer les députés pour le dossier État des droits de l'homme. Sima hérité Mapine Midomi Bende Longwaza, à Salébinolema. Samedi 2 octobre, Madame Irène Esambo, ministre déléguée et Affaires sociales en charge de la personne vivant avec handicap, Azalaki Libosi a député dans la commission socio-culturelle et Assemblée nationale. Boye ayaki bongo na cadre ya examen ya projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation pe ratification ya République démocratique du Congo na protocole ya charte africaine ya makambo etali droit de l'homme pe ba peuple relatif na droit ya ba personne vivant avec handicap na Afrique. Na souka exercice Irène Esambo alobaki boye amoni ke esengeli ko ratifier protocole oyo pambate ezali très important pour la République démocratique du Congo pe ndenge RDC azali ko diriger Union africaine. Bango bakozala compris bango bakozala bongo partie prenante l'instrument juridique régional oyo. Pona yango ministre Irène Esambo alobi ezali instrument moko juridique international oyo ezali kopesa opportunité pe ba assistance nyonso pona bato bazali ko vivre na handicap ezali pe kopesa opportunité ya coopération elongo na ba état mosusu. Protocole oyo ezali na ba disposition oyo ezali kosala allusion na coopération na niveau ya recherche ya gestion ya ba personnes vivant avec handicap pe participation na bango na niveau régional pe international. Na avis ya ministre soki RDC esengeli azala partie prenante ya instrument juridique régional oyo alobi bakoki kotirer ba dividende substantiel na côté na ye honorable Marcel Kiluti Zuri président ya commission socio-culturelle ya chambre basse ya parlement alobi ke eloko moko ezali ko s'opposer te pona adoption ya loi oyo ezali kolanda cursus moko normal na niveau ya parlement. Projet ya loi oyo ezalaki déclaré recevable na plénière pe et constitué que tripartite elongo na 3 commissions relations extérieures socio-culturelles pe droits de l'homme elongo na protocole ya question oyo ezali sous examen na tina wana commission a constaté que ma question ebele yango ekozala bongo débattu pona kotala ndenge nini ko enrichir projet ya loi oyo. Dans son sous-Sénat, premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabound, a inauguré le week-end et l'équipe EP1, PEP de Bikanga, dans la commune de Kisenso, Michael Bristoto, Domi Bendelongwaza. Liboso ya batu ndenge na ndenge lokola gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ba députés nationaux et provinciaux, ba kisa ba personnalité politique ya ndenge na ndenge, ba kisa o ya milieu éducatif nde mobange na cérémonie ya inauguration pe ya remise officielle ya école oyo EP1 Bikanga na commune ya Kiseso esalemaki avec impact pe idéologie nde ye moko honorable Jean-Marc Kabound premier vice-président de l'Assemblée nationale nde a procédaki na inauguration oyo. Bondi melangai ke ti boza komona école oyo betami dada boye kitoko et salemi nde na bokasi pe bompikiliki honorable Jean-Marc Kabound l'homme des actions concrètes azwaki nde mbongo na ye moko propre oyo ya salaire na ye en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale tellement azalaka maboko pete apesaki yango mpona ko réhabiliter école oyo bakisa mo soutien moke kaka
oyo eutaki libanda. 350 000 $ mokoka nde ezalaki mosolo oyo ebimi awa. Grande partie nango salaire ya honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Na milulu oyo asalaki discours pe bato misusu sima nango ye moko maboko pete. Moto eza na souci éducation a inauguraki bâtiment nyonso oyo boza komona honorable Kabunda Kabund oyo eza na 12 salles de classe. Il y a plus de 60 mètres carrés. Si bureau administratif, il y a plus de 15 mètres carrés. Bibliothèque, il y a plus de 35 mètres carrés. Ben, installation hygiénique coûte kolobate. Nyonso ya sika ya mokwake avec 10 cabines na pointe ya toilette. Mobange na forage d'eau potable. Il y a capacité à 10 000 litres d'eau. Il y a stockage ndenge bozali komona. Plus de 350 mètres ya clôture avec 3 grilles. Pour na kokotela na école, bondi melangake kiseso ezui véritable chef-d'œuvre grâce à honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, oxygène ya ba papa social. 1200 élèves nde bazelami po bayambama awa pona kotanga kitoko. Boye moko oxygène ya ba papa social atalisi que asali eloko oyo poye aza bongo socialiste likanisi na ye ezali kokokana boye na parti oyo yazali kokumbela na tina ko soutenir avec un pacte pe idéologie, gratuité, éducation, vision mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah, honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, wumela na yo papa, tondana na ngwende na yo po, boye nde ezalaka. Na etali enseignement bosengali koyeba ke promoteur ya école bilingue les cartésiens mwana mboka Steve Mbikai boyeba ke mikolo eleki apesaki voiture na ba personnel na yepe mikolo oyo lisusu ayebi solo na kopesa concession na ba enseignant na ye nyonso Héritier Mapinde Midomi Bendele Ngwanda. Papa malamu ayebaka bosenga ya bana na ye pe arépondaka toujours positif na sima ya kopesa crédit ya voiture et pas ya personnel na ye ya collège bilingue les cartésiens. Promoteur Steve Mbikai aleki lisusu na vitesse supérieure ba enseignant ya école internationale bilingue les cartésiens ba jumo banye na concession nyonso wana ezali kotalisa côté social ya honorable Steve Mbikai nyonso ezali na souci ya ko valoriser mosala ya ba enseignant ya école internationale bilingue les cartésiens. Concession oyo ezali ya ba hectare moulayi et ko permettre na ba enseignant ya le cartésien ba tonga bandaku pe ba vivre na dignité. Bo simba ke na espace oyo bozali komona yango bandaku ya ba enseignant et ko tongama. Concession oyo ezwami na quartier Mpasa Maba mosika te na ngomba ya Mangengenge na commune ya Nsele awa na ville province ya Kinshasa. Entrée principale nango ezali route terre jaune oyo bazako benga lelo Tshilejelu. Boye concession oyo ezali voisine ya ndaku babengi ndaku ya étage na quartier oyo kala mingi te bakopesa ba enseignant ya école les cartésiens bisika na bango officiellement ya kofanda na esengo na motema ba enseignant na ba agent mosusu bazanga kite ko remercier promoteur Steve Mbikai. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo Mpongo abetaki tukuna na ville ya Lodja na province ya Sankour epai wapi population bayambaki na ndenge moko ya kosakana te. Héritier Mapindemi azalaki na ye na compte ya Info Lingala. Président ya parti congolais socio-démocrate mwana mboka Basile Olongo akitaki na ville ya Lodja mingi penza na province ya Sankuru epai wapi ayambamaki na ndenge ya kosakana te botala bino moko marée humaine oyo bayaki a partir ya aéroport ya Lodja pona koyamba moko na bango ndeko Basile Olongo. Honorable Basile Olongo oyo azongi lisusu na ville ya Lodja après kozala kuna mikolo eleki tango azalaka vice ministre intérieur. Population a tondisama ki ne sengo na ndenge ya kosakana te etuluku oyo ekamwisaki batu boyo kandenge bazali koyemba. Nambala moko bazwaki honorable Basile Olongo à partir ya aéroport ba aveni minene nyonso na ville ya Lodja etondaki na batu ba memie na Chipoiti esika bakomisaki ye pona kopesa discours na ye. Eloko nini honorable Basile Olongo abombelaki population ya Lodja boyoka ye. Nous sommes venus vous voir pour regarder aussi l'état de ces salles de classe, voir dans quelles conditions les enfants étudient.
Donc ce qu'il y a ici, qu'on voit les salles de classe et qu'on voit comment on peut faire. C'était la dotation de tôle, c'était la dotation de l'honorable Charles Pongo. Vraiment, nous remercions l'honorable pour ses pas et honorable Charles Pongo, député provincial de Lodja. Moi, personnellement, je vous remercie. Bwina sima ya kopesa mwa message epai ya population ya Lodja batondisamaki na esengo na ndenge ya kosakana te asukaki wana te alekaki pe na ekole moko epe sombolo ndaki de banda soko epai wapi ayaki kotala eta ya ekole oyo honorable Basile Olongo atambolaki mpo na kosala constat asololaki na corps enseignant azwaki badoléance na bango pe aprometaki akosala quelque chose mpo na ekole oyo eforme batu ya ndenge na ndenge kasi mingi bazongaka te mpona koyeba eta na yango lelo. Honorable Basile Olongo asepeli alobi akozanga te kosala quelque chose à partir ya badoléance oyo azwi. Bosimba ke séjour ya honorable Basile Olongo Pongo na ville ya Lodja ezalaki séjour moko riche en couleur. Bana ya Lodja bakamwaki pambate apesaki bango explication ya ndenge na ndenge ayokaki badoléance na bango bamimoni penza ke molobeli na bango na ville ya Kinshasa ata bango kuna te bavota ye kasi lusu na ye eza na Lodja na province ya Sankuru pambate azali pe mutu ya kuna esengo ezalaki makasi ndenge bino moko bomoni. Érosion ya au Congo na commune ya Ngaliema ezonyoko la population makasi et surtout ndenge bamvula e bandi boye vraiment prochainement. Bota la binomoko tozali awa na avenue au Congo précisément na commune ya Ngaliema na quartier Upen. Bota la érosion oyo ndenge sali musala bandako oyo ezali nzinga ya avenue oyo ezali na risque bandako etikali nano pe bandako mususu ekei déjà na libenga oyo bozali komona érosion oyo bandaki muke lokola maseki kasi botala bino moko réalité. Donc population ya quartier Upen mingi pendant na avenue au Congo na commune ya Ngaliema bakomi na danger moko permanent pambate bambula oyo ezali kobeta bikolo oyo ezali kolalisa bango pongi te. Toza na Upen na avenue au Congo érosion munene awa ezoboma ezobuka bandako naza kosenga na gouvernement tosi to lancer message mo mingi toza kosenga na gouvernement basala tout baya kosala ngo en urgence pour sinon to perdre bandako to perdre banzela to perdre ba vie ya bato. Bal eza lancé na bakonzi ya mboka esengeli na bino bosala quelque chose pour que population ya avenue au Congo na commune ya Ngaliema bazwa ouf de soulagement pambate mikolo oyo bambula ndenge zali kobeta bango bazali kolala pongi te bakonzi bozela te ba dégâts eya ya makasi pour que tout monde bino bokita pona koluka ba solution yango yo érosion oyo ezali kopusa na muke kasi bozali kobeta yango kara histoire ya lalu na quartier Delvaux e bandaka kaka boye kasi lelo bolembana pona kolukela ngo solution. Donc bakonzi bosala quelque chose. Potopoto ya kitoko na ville province ya Kinshasa pourquoi pas na Congo mobimba eza se moko protivable oyo ki para acheter ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komelango Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Les amis, je vais vous parler de Diaming. Comment est-ce que Diaming nous a soutenus durant toute notre évolution dans notre santé? Yukuta énergie, vitamine, minéraux, protéines, son a Diaming. Diaming et les mines à Congo, Diaming et les mines Équateur, Diaming et les mines à Bandung, Diaming et les mines à Kassai, Katanga, Diaming et la Congo c'est Diaming et mama. Nadia, Kobotele, na banka ninyo, Diaming ezali. Olingo changer bouye te pour changer te banana bisuna Diaming pas mesana Diaming lia otonda
Na la religion bosimba ke église des saints au Congo mingi penda assemblée des saints de Kinshasa baza ko célébrer fête monene ya Pâques oyo babandaki yango dimanche 3 octobre pour clôture nango ko sema dimanche 17 octobre na mama na likambo ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église et longo na basali na nzambe ya minene. Reportage de signé Stéphane Skandi. Yahweh salam Yahweh salam Yelelelele balinga mikati na nkolo ndeko mwasi mpe mobali kati na Kristu. Église des Saints au Congo, Assemblée de Saints de Kinshasa, Université 83 babengisi bino na mama na fête de Pâques de l'Éternel oyo ekobanda dimanche 3 octobre pe clôture nango ekosalema dimanche 17 octobre 2021. Du lundi au samedi yango ekobanda kosalema de 16h30 à 19h30 pe dimanche nyonso de 7h à 13h. Boya koyoka pe komona Jésus-Christ na dimension na ye monene ya évangile de l'Éternel. Botuninga mama na likambo ezali nini? Mama na likambo ya fête de Pâques oyo ezali ce qui arrivera après l'enlèvement de l'église. Grande fête de Pâques oyo ekozala animé na 14 basali dans Nzambe ya nguya totangi apôtre Josué Kasanji, apôtre Florent Bongenda, apôtre Emmanuel Tumba, docteur Pichu Bosange, docteur Josué Kamba, docteur Pierre Lokana, docteur Alain Zouzi, docteur Israël Kalaki, docteur Jacques Moutombo, prophète Namson Chibassou, pasteur Blaise Lokwa, pasteur Idriss Boigna, prophète Gédéon Kibonga. Boya bino nyonso na fête de Pâques de l'Éternel oyo. Botuninga adresse ya Assemblée des Saints de Kinshasa Université 83 ezali wapi? Kuta bango na avenue Université numéro 83 Yolo Kapela D, quartier agricole na commune ya Limete. Tika tata Nzambe pe mwana na ye ya bolingo Yesu Kristu bapambola bino. Shalom. Pona bato nyonso baza na problème ya suki babandi etondi bino moto to mexilo eza produit moko oyo ekobotisa bino suki. Héritier Mapindemi Jérémy Makam. Bandeko nyonso baza na problème ya suki, solution emonani, produit Tomexil eye, produit Tomexil eye, nouvelle formule, ezali pona kosunga bandeko nyonso, suki ezali kokola te, baza na mabandi, bandeko basi yo basepeli kokolisa ba suki tubi ba poil na bango, esika ezali kaka se moko, banunu numéro 1C na commune ya Matete, epai wapi, produit Tomexil ezali kotekama, pona ko résoudre ba problème nyonso boza na yango, na likambo etali suki, na likambo etali poil fini libandi esili ozwi suki na ya kitoko ndenge moko ba responsable ya maison oyo atalifi bayebi yango kisi ya kala Tomexil eza mpona suki mais Tomexil ndenge eza wana bato bayebi yango motu soki ayemba liboso totala nano suki na ye na motu po toza apara Tomexil toza na végétal oyo ntango tokotala suki na ye na motu nde tokoyeba suki oyo akosalela Tomexil to akosalela végétal oyo nsima tokobana nano kopesa conseil avant asalela kisi na biso eloko nini akokosala eza na bashampoing torekomanda ya bato ntango tokotala motu na ye eza na shampoing tokorekomande ye na bain de crème mpona kosukola motu wana lobi bandeko basi bakosukola suki na bango na shampoing alo tokonela bango shampoing ntango tokotala motu na ye. Bosimba ke sur place na maison Tomexil bazali koteka pe bakisi ya ndenge na ndenge lokola rector pona hémorroïde, toraver pona banyama, lokola toramal pona malaria pe fièvre typhoïde, végétor ezali pe wana lokola pommade pona kosunga bino pe vaginitor pona ba soins intimes ya bandeko basi epai wapi ozwi produit oyo osaleli yango opesi merci na bayi bazali kosala yango. Tozana communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture nango.
Famille Chibasu, Aimé Misengabo, Francine Chibasu, Christian Bouy Chibasu, Pierrette Kankou Chibasu, Louange Kabengele, P. Stéphanie Asona Musungai, Basana Mawa Makasi, Yakoye Bisana Bandeko, Baninga Pe Baye Bani na bango, Liwaya Mobali, Papa Penoko na bango, Colonel Jolie Chibasu Kabengele, Oyo Akufa Kiposo Eleki na sima ya bokono ya Tango Mokusi. Programme ya Matanga ezali. Dimanche 10 octobre, veillée mortuaire Ekosale Manasali Elisao na 10e limité industriel. Lundi 11 octobre, na ngonga ya 8h nzoto ya Mowei ekobima na morgue du 51 na 10h30 bakokunda yango na cimetière ya Nécropole 1 dès 14h30 bain de consolation kaka na salle Elisao. En attendant nzoto ya Mowei ebima matanga eza kosalema na résidence familiale oyo ezwami na avenue Bobozo numéro 2 na commune ya Masina arrêt Betani. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki Colonel Jolie Chibasu Kabengele. Dans le communiqué nécrologique, on dépasse na boucle journal ya peuple pour na peuple. Merci mingi na Igan Ting Oyazalaki na sima caméra ingénieur Christian Kiangebe Ninde Azalaki na montage kaka ndenge na mesana koloba info linga les aka supervisé et pas na emoko héritier mapine mibandeko botika na malamu ngala bino tokutani mikolo ezali koya. Au revoir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata. Asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut. Pour a commisser yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon seza ko kita o voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 1330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences, na Airbus 1330, P2 fréquences na Airbus 1320. Et s'ilité, 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, Mfumu ya Mapata.